yango oyo asilisaki yango te. Oyo eza bakisi to bande kopesa ye et po alala po abande ko déranger mingi. Oladi Elisabeth po ye ezaki matata donc azolinga te to benga na kombo ya Rachel. Donc yango moni po azwa kimia na tawana to pesa ye kombo yo po baluka façon ko bete na ona tonga po ba maîtriser po ba faire examen. Mais moi te ko teki mwana bino. Hein? Au moins te ko teki ye. Leki yanga zolo bana baner na mutu. Na ko changer kombo. Zwa kimia. Abande ko sola mingi na ngai. Zwa kimia ngamo na osomba tumbako. Ça va? S'il vous plaît, tu vas l'obliger vraiment toka ta émission parce que c'est triste. Bozo mona maman ndenga zolela. Bino batu boza ko commenter. Bino batu bozo loba ba n'importe quoi. C'est triste. Regardez cette maman. Donc bozo mukanda o bobo. Non maman zo pas sola te. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La princesse de l'Éternel, maman Tiffany, chez vous, dans vos maisons, en ce moment. Na antenne Nabino, le Nazaréen de Bokolandabiso. Croyez-moi que nous continuons toujours preuve à l'appui Nabiso, recherche Nabiso, investigation Nabiso sur l'affaire de Rachel Élysée Olangi. Nenge moka se présentaka. A tozali na famille na ye. Na habité to benga famille 1 to famille 2. I don't know. Mais bango mo bawe baso za famille 2 ou famille 1. Ponga na mingi ya koloba te. Bokoyoka bango moko. Na utaki point noir, bo mona bilili ndenge ezolekana. Awa toza to kotuna ba question to kolandela dossier oyo pour que to yeba vérité. Boke na mino mbangu te. Investigation isilité. Toko zwape par la grâce de Dieu, maman Sephora. Toko zwape nyonso na bozo tuna boke malembe. Boke nde malembe bokoyoka ba vérité nyonso to. Eza lisolo ya 1 roi 3:16. Basi mibale bawelela kibana. Oya lobi yanga, oya lobi ya ye. Oya lobi yanga, oya lobi ya ye. Na suka roi Salomo azaki na sagesse ya koyeba ki mama ya mwana ezali oyo topesa ye mwana na ye. Awa pe Élysée Rachel aza komi welelinda sana na yite to benga ondengeni entre deux familles. Mwana za ya koto to mwana za ya koto to koyeba yango kaka botikala ka toujours branché. Sans plus tarder nazali na mama kulutu azala sima caméra pour espace za muke bokota. Tozali na ya na ye et puis na maman na ye na yite maman 1 to maman 2 nazo ebate parce que ils ont un peu vertige. Tozana ya na ye awa yaya 2 ou parce que moka baki kokana kecha olangi. Yaya 2 ou yaya 1. I don't know. Mais to pesa honneur à tout seigneur tout honneur. Juste après cet élément, Alain Kiakala derrière la caméra, Giramo Kwa Gilio, Ndebatambol Nanga, Régie, à vous. Thank you.
bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandisa ye, vandisa ye, vandisa ye. Vandisa ye. Vandisa ye. Vandisa ye, vandisa ye, vandisa ye. Assisi son trône. Vandisa ye, on y va. Avandi, 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 avandi. Que la zone, pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Bandisa ye, on y va. Assis sur son trône. Ka. Assis sur son trône. Assis sur son trône. pesa ngai po abandai kolingaka ngai. Ah, okay. Bakisi oyo ngam na bandai kopesa ye. Na bandai kopesa ye moko na tongo, moko na pokwa. Oyo pe na bandai kozwa moko na tongo, moko na pokwa. Yango oyo. Oyo asilisaki yango te. Oyo eza bakisi to bandai kopesa ye et po alala po abandai ko déranger mingi. Abandai ko déranger mingi. Oyo déjà oyo na pesaki ye noso yango oyo nde etikalaki. Mais balobaki bozonga lisusu to babesi komeli bakiso esili. Balobaki to pesa ye o nyonso esila. Soki o esili yende akozongisa bomoto na ye. Après ça, tokoki kozonga lisusu kuna to sa sous contrôle. Tozwa nanu ba papier mikanda nde loba. Na mikanda kuna na telema batuna bino âge. Bon, na mukanda kuna batuna kibiso âge pe batuna kina kombo na ye. Voilà, pesa na tanga s'il vous plaît. Alain Kiakala, à vous. Awa tozomona hospitalière, centre hospitalière, Telema. Kitambo, Bokenena wa Kitambo. Zone de santé Kitambo. Examen de laboratoire demandé par docteur Ngeloa. Voilà. Awawa. Tomoni ekombo na Bochaki. Tochaki kombo Hollande et Elizabeth Poya azali na posa ba benka ni kombo wana. Oh, boche Hollande ana moni Hollande. Donc tochaki Hollande Elizabeth Poye ezaki matata donc azolinga te to benga na kombo ya Rachel. Donc yango moni po azwa kimia na tawana to pesa e kombo yo po baluka faso ko bete na ona tonga po ba maîtriser po ba cesser examen. Mais on m'a dit que boteki mwana bino. Hein? On m'a dit que boteki e. Donc loko aye mutaliboma alobi bino bobi kaza liboma. Bino bolandi ye boche o ya lingi. Donc ezaki loko la tozaki do embrouiller. Combien on peut bien te Oladi Elisabeth 1995 féminin, voilà. Na habité s'il vous plaît besoin. Donc bino pe bolingi ya kene na famille olangi yango hein. Pas za mwana famille wana te. Ya za muyandi 100%. Rachel aza muyandi. Alobaka bonke. Papa na yaza muyandi, mama na yaza muyandi. Biso to yebi ke famille na baza batete la. Est-ce que yo mona da mwana muyandi? Papa mama zwa kimia vanda yaka. Yaka na osombelo tumbako. Vanda na sombelo tumbako. Zwa kimia. Zwa kimia ngamona. Leki yanga zolo bana baner na mutu. Na ko changer kombo. Zwa kimia. Abande ko solo mingi na ngai. Zwa kimia ngamona. Ngamona osomba tumbako. Zwa kimia. Donc fallait pas bochaye na kombo ya Olangi Elisabeth. Tant boche bozani ti botekiye. Donc soki tochaki boye anoso la pas même penanga pété. Nanan. Donc mutano sana. Bonjour taoyo s'il vous plaît. Soge simbe la binote. Prenez. Voilà. Donc muta pesa ki kombo ya Olangi na hôpital nan.
donc mutapesa ye kombo ya oyo ezali mutapesa ngeza mobali wa mama leki na biso mais azande te. Donc apesaki yango po ani bozwaki ata ete bokange bobimisi ye nde bopesi kombo na ye. Bon nga nazalaki libanda Natan azali na kati wa mutuka Natan azalaki na kati ya mutuka moye totika ye moko na kati ya mutuka ezalaki te. Ça va. S'il vous plaît, tu as l'obligé vraiment to kata émission parce que c'est triste. Bozo mona maman ndengazo lela bino batu boza ko commenter, bino batu bozo loba ba n'importe quoi. C'est triste. Regardez cette maman. Donc bozo mukanda o bobomba parce que maman zo supporter te. Maman zoa kimia s'il vous plaît. Maman boti mwana memize 9 mois. Maman bot a memize 9 mois. Lobia yo kama kambo oyo komela ebo est-ce que ça normal? Aza mwana na epena normal. Hôpital bochaki 95. Non maman zoa pas la tête. Ça va bozana na ba. Pesa ngo. Léa zoa kimia. Maman Léa zoa kimia. Zoa kimia. Zoa kimia s'il vous plaît, zoa kimia. Maman langa, nga na koloba boye. Vraiment. Pasteur oyo azoloba ki aza papa na ete. Ye pa yebi pasteur wana te, biso pe membre ya famille toza boto yebi na biso pe ye te. Est-ce que bolembongo tende boza ko épargner Paul David? To yebi makambo wana te, to tika pe ko lia mbongo na ye te, po to yebi ye pe te. So kaza solution isko bozo zwela pona mwana bino Rachel. Bande ko ba ko landa bino, solution bozwi ezani. Solution toza yango posa, toza la posa bino nde bosunga biso. Bozwa mwana na biso Rachel, boya na ye awa. Biso moko to pesa ye bakisi po azonga normal ninga zalaki po ninga zolo makambo wana aza normalité. Zonga na tuni papa moko boy. Na bi papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs, il y a francs congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, j'ai changé $20. Maintenant, j'ai rentré. Maintenant, j'ai demandé. Na kutana papa moko boy na expliquer. Alors je vais te aider. À 4 ba kutinga na bato ba 4 saka. Na mboka moko boy so komi na mboka ngo baswaka moto. Moto e bimiso tina 45. Na 45 tiki télé. Docteur e komi singa na zombi siko na nini o. Côté ba 4 sanga liboso ba papa o ba edanga ba tetela wana bato ba yebi déjà émission de la Lubaka. Quand ba 4 sanga na libongo atala ngai. Na kekuna c'est là-bas au champ de dollars. Na changé $20 wana. Au pesa qui bateau combien masuwa? Au pesa qui pirogue combien? 35 000 francs. Au pesa qui bango 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele ça la kini. Après Kintele na ba tant on 4 ba tango ba 4 ba et là tu m'appelles senga ba pièce. Ça c'est nga na zui mal à l'aise. Mal à l'aise ndé na kitina hôpital Talangai. Hôpital Talangai na koti na ketikuna. Na ça nini on a changé $20. Au dollar na le Congo va changer kango pour ma utiliser kango pour moi ndé na coach kuna na tuni moi mobile moko aider nga to ke to changer on a 11 000. Mais là comme il a raté qui déjà c'est du nord voyage qui na zaina mbongo wana elinga ke simba te ndé la lobby a pas de problème na zui na ye na coopérer na mituka minene wana. Na appelé la téléphone na sombelenga. Mituka minene ya babus wana. Ya babus wana ba Raymond. Na coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs ba komisinga tina mboka oyo. So le ki dolizi, ole ki kai. Mboka mabo avant comme dolizi ba benga liboso. Maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone o ba pega sombelenga. Dans sombelenga na 11 000 francs ya kit. Maintenant na siongo na teke yango na 3 000. 3 000 wana ne ba komisinga ti prenwa. Donc na comme lundi. Donc na comme lundi na ba bout na minuit. Na éviter que awa ba longola couvre feu. Na bi moyen na ya na style Victoire ezate na luka place na la ke na l'hôpital. L'hôpital a cité. L'hôpital a cité za munene ba Holanda na kinde ba benga ka hôpital munene ya mama e.
nasengi na bi papa na uti voyage pour aider ga tout na expliquer papa na bi vrai nga lobi apesi nga mbetu na lali na l'hôpital monene ya Sisi na lali après bi na batonga na lamutaki ba 5 heures papa na la musinga bi bona aider okende na yo nga bi c'est bon merci donc na ye na ngela na la côte côté eza plage la côte bato baza ba pays étranger ba yebiti eza la plage donc na comme na pembi ndam temaji kovanda te souviens-toi révélation na yebisaki okende koluka mobali na yo bokutana bosolola message qu'on a fait ça il n'y a pas de problème nde na yaki donc na ye na lobi te avant na kota mpona kutana ba responsable na kangi place mpona expliquer kiraire mpo toza na bakiraire barévélation oyo nzambe nde nzambe apesi yanga révélation mpona kutana nango bali banga nga nasali makele nga mi je robe parce que ici c'est nous naza koka bapola na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer après maintenant bapekisi nga na bila kokota je fais le pagaille moi je dis je vais appeler la police après papa qui bango l'a dit rentre à prière d'abord Dieu va le parler j'ai dit il n'y a pas de problème moi j'aime la prière moi je dis il n'y a pas de problème j'ai retiré mes habits après je sala nakangaki yango na kira mpo bakira tokanga biloko nakangi to nakangi na récupéré yango na bimi na bandikoya nayoki concert paki bango nazalaki na nzala apesi nga bisapi nalipa 100 francs nabandi kolia naketi na la côte navandi sui nabandi korefléchir nde nzambe alobi barévélation na wana nde ekokokisama kende koluka fiancé na yo nde nakende koluka mobali na nga ayebisi nga nayaka dimanche nde na ye dimanche aza adoration azozela ye nafukamela ye tokutana na ye azwanga amemanga tokende na ye ndako barévélation tu nazwaki yango wana na ngai naloba yango wana naza adoration nazozela mobali nanga maître Fred oyo naloba na tele azwanga tokende ndako mbonga libala papolangi na mamolangi deja balia do etikalaka mariage maître frère oui c'est ça bon biso na la JCC tokendaka te d'accord bureau na ye tokendaka te bureau yebi bureau na ye aza avocat oyebi bureau na ye naza avocat bureau neza na ville okenda neza na bureau na ye tokutana ene kuna na bureau po ntango nakei nakendaka koluke na bureau ndayebisenga dimanche na ya libala ngo bosalelaka wa ntango nabungaka na 2 mois papolangi na mama olangi ntango bakotaka priere na bakoko na nga ela papa na nga na mama na nga nde na mama na nga ntango bakoti priere nzambe ayebisi bango baya koluka depuis mokolo wana alobaki na yo papa botika ya koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza salite moto oyo koya koluka mobali na bilamba asalite akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà papa ndima aza na maladi est-ce que bato bazolanda ye bazo comprendre ete mwana na yo te est-ce que ye moko pasteur azoyeba ke mwana na aza bande comme si balobi boye makambo nyonso azoloba azobandela mibale te azoloba likambo moko est-ce que mutu soki mutu etrouble abandela likambo aloba likambo ka alobaki azoloba ngo kaka azoloba ngo selon yo na boyebi na mpona maloba na ngai ndenga na yebeli soki mutu akomi na trouble mental na mutu eza alobaka likambo oyo eza neti te nde na yebeli leki na nga clair ndenge tokoli leki na nga aza na mwa vérité penda te aza na lokuta ndenga na yebi leki na nga mais ezosala pasi pe déranger nga eyokana o lisese oyo est-ce que okoki pena ana kosala be swati nga na bali na mwasi na nga par exemple na kifiançailles tina bali mwasi na tikali na kosinali mwasi teke nga na bota libanda sko na minute autant kaka boye bamona mutu abimi ote aza tata na ngai benga pasteur po ezosala nga pasi réputation musala nzambe ebeba ponga pe lobby na koma pe na betape ya ba responsabilité wana ya musala nzambe soki na okamba yo zowele la réputation musala nzambe to zowele la no mama na aza na pasi azolela mwana pasi ya mama eleki ya ngai te ponga pe naza ya na ye donc ezo déranger nga
po moninga boye atanke kimobali donc nakondaki po nazalaki na bagene makasi avant kuti pa yao donc déranger nga yango liloba na nga nalobaki boye nalobaki kina mama na nga na bandeko nyonso to na makambo aleki na nga oyo solution tomoni ke ye akomi na barelation ba niveau makasi par rapport na biso nani donc Rachel mais yoka pardon est-ce que Rachel nga za bongo to biso to bi ke Rachel aza na eloko te aza na mbongo te po Rachel azobela Rachel akomokata Brazzaville point noir na mbongo oyo azozwa wapi po na ngai nazomona ndike batu mususu bala na sima na ye o bazo soutenir ye po nga na koloba soutenir po sana ki mabino po sana bebe sa réputation ya CFMC ko bebe sa réputation et cause la ndenge wana po mwana za ya biso mwana komi na niveau wana ndenge nini mwana azokata Brazzaville azokende azozonga siko bandani o bazopesa ye mbongo ya ba transport po yakendaka Brazzaville point noir yaza na eloko te est-ce que boko landela yango te boye basuki banani baza na sima na ye o bazo soutenir ye po abebisa réputation ya pasteur wana yango ne problème c'est pas dans ngai ngala lobi boye ngai mama ya Rachel na lobi boye na lembi pe banda le 16 février jusqu'à présent na lobi boye ngala loba asembo likambo ya mwana na ngai délivrance ezobima ngala sala ba délivrance te puisque naza catholique alobi likambo na yo pesa ngo na ngai et puis Yesu alobi boye likambo soko zala makolo mibale tambola nzela moko ko tambola nzela mibale te mais ezana mangomba mususu batambola nzela mibale likambo ya mwana na ngai eza nini ye moko yaka kozwa na mama olandi na kati na ndenge bazotanga 3 délivrance o baotanga kombo ya mama olandi eza na kati nani ye moko aza na kati mena ye koloba yango boye pona batu bandimi ya mama Hollande oyo baza awa na niveau ya Kinshasa baza innocent bo libéré batu wana mais oyo aza na nani na mama Hollande ya point noir na yebi ba komo na bango te mais promoteur eza Sephora po mwana na ngauti koloba lokola bozo ndimela ye aza na mutu eza bien te mais bino bozo ndimela ye siko ngai pe na ndima likambo ya lobaki alobi ke ngai na wuti kosala un mois na Sephora na kata ndako moko tobima te tango tokokisi un mois yango wana tobima libanda yoko na lobana bino wana Sephora bandimi ya awa ya Kinshasa botika bango tina miso nzambe botika bango mais bandimi ya nani ya nani ya point noir mutungala yebi kuna oyo na yebaki ekutu te na yebaki pe problème mwana na ngati mutayeko bimake mwana na ngata na maladi ya mutu tango mwana na ngaye vomie tokantike yazalaki kuna Sephora pe ayeko landa ayeko ndima makama mwana na nga pe andimiye lokola bozo ndima yeke mutu na yeza kitoko te mais bozo ndima oyo yazo loba nga pe na zo ndima pe likama mwana na nga loba yeke asalaki un mois na Sephora na kati ya nina tuno question moko lokola mwana lobi ke mama na ezaka Sephora yazo lingane Sephora bon yo lobi mwana za yo toboite lokola ndenga za na maladi nengo lobi maladi nezo senga ka Sephora soki lelo to ebisio mama mwana kufita za na bomoi lokola mwana lobi yo te alingi na yo te soka moni azo swaka ba mino ndingo zo vimbaka wana soka moni Sephora zo sepela na ye et ozwa no mwana okabela no Sephora yoka ngana koko kimia ezwa na koko kabela Sephora mwana te po Sephora zo boya Sephora lobi na miso juge ngana bota mina ne 83 est-ce que na ko bota l'âge mwana oyo Sephora zo boya koma mwana wana azobima ya Sephora tena lobi ke yo teta mamo bi bon pona so kimia mwana nga so dans liboma ya mwana no soit disant et si la so amoni Sephora ba bon ba zo siko Rachel na yo ba pesa ye akende ko bokola ya continuer ye bakoki ko pesa ye mwana wana te likama mwana na nga lokola ezokwe ya bino moko bozo yoka ngoke yo moko se trouver ngoke ba yebisi yoke alingaki mobali moko zaki elima
eza boye te na délivrance mpe ebimi bazotanga ke ye moko sikoyo yaya na ye Cédric soki Israël soki nani atala bien lokola soki bayebi mobali wana bazwa bamama leki na bango bakende pa ya mobali wana bakende kati soki aliaki mbongo na ye akoki kosenga mbongo na ye mpo tozongisa ti kasi eza boye ti apres mutu azwaki bomutu eza bongo ti mpo soki balobi ke mutu oyo atrouble seke mwana na yo asimbaki eloko na ye soki bayebi ye bakosala ni bakendeke pa mutu wana ti mutu wana akeye bofuti ye mpo mwana sikoyo azwa kibomutu na ye mais jamais nga nakopesa mwana nange pa Sephora azoboya abi nga nayebi ye kaka na kote ya lingomba mais nakobota nga naboti ye te naza mwana nde 83. Est-ce que vous avez déjà problème mon père mutabeli liboma na famille biso nanu te mutaliboso bandi maladie za Rachel hein mutaliboso bandi maladie ya mutu Rachel na famille Isa Rachel est-ce que bokoki kolongwa te mama kulutu pazawana ke bosala groupe ya bato yo ke bokende koluka solution na botinda délégation et kende pointe noire bokoko na ba obasa kuna basangana po boluka solution transport ezate mbongo ezate makoki ezate tokosala ngombe makoki ezate soto yana makoki nde tonga tosala ngo sikoyo yaya soki neti yo zoluka luka soki neti na le nazaréen to mona na mutu moko poto sukisa likambo po na yoki bato balo derrière na testa derrière po yo azande kono zo ganga soki mutu amonani alobi la princesse batinda makila batinda suki na bango ya bazwa suki ya Élysée bazwi suki na yo batinda yango ekende po awa na kine bato bazoba banga tricage bato bayeba te tozwi suki na ye tozwi suki ya Rachel totinda yango ekende na poto bakende kosala test ADN bazongisela biso ba résultat totanga yango yo kondima ngai eza pasi no pona ndima po fale na yo kanon nde bapara na ngai apongo na kosala jamais likambo sa bapara na nga po ndima yango mama yaka koloba telema nanu tika mama kuluta linga kota loba ya lobi abangi na ifa kanana ba papa likambu bato bazoba wa bino bozoba mwana na bino to na posta test ADN tika mama avan vanda yaka mama nga moko na zana kozwa soin ya tumba kuvanda vanda mama non je vais acheter je vais t'acheter est-ce que ko tikela ye avanda mama vanda na ye nazana posa bo zela mama zwaki na wa kozwa soki voilà ok nga mama kulutu na yoki na lobi boy nga mama kulutu pardon tia bebazo mama kulutu nyonso to boluki likolo na se eningani pona nga mama kulutu na lobi boy bosala tuye tu botinda mwana azonga awa na Congo Kisasa poto zwa solution ya kusalisa ye po maladi wana ezalika pona ye moko te mingi pe babela kamutu beba koma kape bien eloko bozoluka esobe na zamba esangana masanga na mai esangana te ezala bato ya Hollande baza mabete basalisaki tango basalisaki pe aleye ko banda lisusu tango ye ko banda wana lere tokosalisa muntu po akoma bien mais bato balobi boye bazali bato babike baza na posa ya teste oyo ekolakisa ke ya solo aza mwana bino bazongisela bino ye po balobi bazobanga bakoya awa bosali ye mpe mabe po ye azoloba ke ayebi bino te sikoyo mpona bato bazwa kimia base rassure bato bazotala bazokomaka test ADN donc test oyo elakisaka ke tozwi makila na yo tozwi makila ya Rachel toke na yango na baminganga batali balobi baza penda papa na mwana baza penda yaya na mwana baza penda ndeko na ndeko bazwa bango bakolobaki batya mbongo bayeba kotya mbongo bazwa suki na yo bazwa suki ya Rachel bamema yango bakende na yango bakende osala teste bolingi to bolingi te bato bamona no baopya mbongo bon eloko ezali wana nga mama kulutu nazoloba boy ezala makozi ya makila wana lokola nga moko na yebi azali makila na ngai bakoko kamata makila
toboyi makambo ya makila oyo ebandaki kala kuna na jugement ntango tozalaki toboyi yango Sephora asalisaki muntu mpona nini ekoma cause ya makila bobanga ebimaki ya mwana papa Félix te bozobanga ebimaki aza mwana David bozobanga nini na kosalisa atteste ADN tozobanga te pa toyebi keski azali ya biso okita omata tina bonkoko na biso mwana wana aza ya ye te pasteur wana ye moko azoyebaki te ke mwana oyo aza ya ngai te eske mwana oyo aye kokosela nga makambo take mwana aza ya ngai te ye moko azoyeba ngo te soki ayebi ke mwana oyo aza ya ye te akoki kotinda nyonso te mwana wana aza ya ye te topesa biso ye na ngambo kuna bokatisa biso ye azalaki epala bino bokangi ye bachaîne ti bobeti ye bosali ye mabe bowanda okangi ye bachaîne azokizoki yokanga na loba tokangaki ye bachaîne te tobetaki ye te alongolaki bilamba jour oyo alongolaka bilamba yango nde bakendaka na ye na hôpital nde yango epesaki biso bakisi oyo ntango topesi ye alongolaka bilamba ye moko kaka ye moko alongoli bilamba kela na balabala nde tolatisi ye bilamba ka le même jour wana bamemaka ye na hôpital nde bapesa biso bakisi oyo tobandaki kopesa ye oyo eza kisi ya pongi mpo alalaka mingi mpo moyen déranger eza te soki topesi ye na ntongo soki tokomi kaka 18h fa topesa ye a partir ya ba 16h soki topesa ye 18h dose ya kisi esili abandi lisusu kofinga kobimisa betise abima libanda mpo asala double tolanda ye tokanga ye yango tobandaki kopesa ye kisi oyo mpo elalisaka ye mingi eza moto abetaki ye te bakangaki ye bachaîne te aza mwana oyo ya biso makila pena ya biso akimaki na 2h ndenge akimaki na 2h jour yango une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete